akoyoka moto bazozwa nde bafimbu kotika toshiko te banyama basanganye ebele mpona ngai pagai akoyoka moto bazozwa nde bafimbu kotika toshiko te banyama basanganye ebele mpona ngai pagai pagai pagai. Voilà, bonjour et bienvenue chez nous, Vérité News officielle télévision. À la présentation, ce bel moi, votre humble serviteur Décaré Bachia, l'homme de Boya et Makambo Ezali, grande ma joie de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes et tout, dépend du format où vous nous captez, où vous nous recevoir 5 sur 5 chez vous. La seule essence que je vous demande avant de poursuivre cette vidéo, de vous abonner, de liker, de partager, de laisser des commentaires, ça nous fera énormément plaisir du bien. Je dis un grand merci à tous les gens qui nous regardent de loin, un grand merci à tous les gens qui nous soutiennent de loin comme de près. Je vous dis un grand merci. Cette travail qu'on fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, ça demande beaucoup de soutien, ça demande beaucoup de conseils, ça demande beaucoup de motivation. On en a toujours besoin de soutenir Abisso de loin comme de près. Je vous dis un grand merci. Et puis ça sous motivation pour présenter pour animer. On dit toujours on vous apporte la bonne humeur, on vous apporte la gaieté, pourquoi pas aussi on vous divertit un peu, on vous met très à l'aise dans votre peau, même si vous êtes stressé, vous avez des problèmes en amoureux, vous avez des problèmes entre amis, vous avez des problèmes en famille, mais quand vous regardez nos émissions sur les différentes chaînes, notamment de nos concerts ou confrères, vous êtes un peu soulagé. Pourquoi? Parce qu'on fait toujours les naissances. À un moment donné, on fait la comédie pour que vous ayez toujours la bonne humeur. Je vous dis un grand merci. On vous déstresse, on vous apporte la bonne humeur, on vous console un peu. Pourquoi pas aussi, pourquoi pas, on vous met très à l'aise dans le différent. Quoi, au beau se retrouver. Je dis un grand merci à tout bateau Rota Labisso. Joyeux et bon anniversaire. Là-bas, tout Babotama Lelo le 15 octobre, jour pour jour. Joyeux anniversaire à toi, Perlita Aka. Joyeux anniversaire à toi, Perlita, joyeux anniversaire à toi, que du bonheur, longévité, prospérité soit ton histoire, que tu prospères à tous égards. Joyeux anniversaire à toi, Perlita, ma fille, mon coco de luxe, ça va bien profiter au maximum de ton jour. Voilà, merci beaucoup à tout le bon anniversaire, tout nos sincères condoléances, le plus attristé là-bas, tout bas, la bisso, au babou, va être cher, nous sommes de cœur avec vous, nous allons consoler, nous allons assister, nous allons appeler au centre, au large, nous sommes de cœur avec vous parce qu'il y a une pesa yenda zwara le kumu kembo masanjo tozong sara et pas tatan zambe yenda bogina kembo yenda zana azalo kumu yenda so masanjo li yenda zwanyon so oyo et sengeli na mokonzi la bibele na bibele. Voilà. Quoi encore je peux parler? L'actualité reste dominante par la grande concert, grand événement, l'événement de l'année, l'événement du siècle, concert de Fally Ipupa le 29 octobre, biso tout un stade de martyr. Botuni ngape mingi na yoki. Boluki ngape mingi na yoki. Décaré bacha au presque opposition. Le biso tout le 29 octobre. Le 29 octobre, oyo. Moi, oyo. Bako c'est la ramukolo na date makambute kokomara lelo babi le 29 octobre ya moi oyo donc tout na wana to célébrer to beta musique penza babi ya ma musique to ma science fiction to ma nyoka laisser to ka to ka nzembo to bloquer ba jaloux est-ce qu'on a la jaloux to ka message. La belle époque dans Romona Nyoka laissé dans Romona Edomo Patas dans Romona Solianga Zanzima Amizo Yanga Olianga Bambanga Lanzembo Yamanga ya Olianga Bambanga Yamabasi ya Olianga Bambanga Yamanga ya Olianga Amanga manga Zalawana pour te soutenir elle malabioche elle pipe de wolo elle champion l'or papa na Moniquel papa na Moniquel malka ya papa Moniquel par contre si c'est Ipupa
le boss. Babito kuta pour célébrer elongo na fali ipupa na ba poulet na yenyo so accompagné à victime mon bego salawana to moni ambassade bourgeois to pesi moté bato ba staff ba moi même mingi biso de préféré to ambassade bourgeois bonjour wow voilà, un grand merci à votre hôtel à Bisso. Vous regardez sur notre site. C'est la toute première fois que vous tombez sur cette chaîne. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. Laissez un grand merci. Disais un grand merci à Madame Jackie Powes, Moucha qui n'a la seule, l'unique. Powes. Merci beaucoup. Merci à Anne Ntengo, plus de 30 ans à Poto. Merci à tout à Lingra Bisso. Merci à Galena Lamo. Nous devons dire que vous avez Kabelanga, soutien le Kabelanga. Sauf Kabelanga, soutien, je te dédicace plus. Oui. Oui. Moi, j'ai un problème sur ma chaîne. Moi on ne me paye pas. D'accord, des big vies, la dédication au capitaine, au Wakati. C'est clair, c'est net. Voilà. Mais ça, tu vas commenter à Bissou, Lingabino. Tu vas commenter à Bissou, je vous love, je vous craque. Mais moi, je vais galéner d'amour, je vais foufou Magui, je vais Anitengwa, je vais Ramon Belé, je vais Maman Belgique, je vous dis, belé. Merci à mon tour de bada 0 abonné, tout le monde a 4000 abonnés, bah ça la répétit lelo. Est-ce que mon bâton va ça? Bâton va moujakina. Tout le monde a 0 abonnés. L'autre comment a 4000 abonnés. Eh, topé ça mazondo. Kolo mazondo. Na mokolo na bema papa. Pesa ye mazondo. Allez mazondo. Nous sommes déjà le week-end, hein. Nous sommes déjà dans le bruit. C'est déjà le week-end, on doit chanter, on doit bouger, on doit être très très à l'aise parce que c'est déjà le week-end. On s'en a déclaré dans notre côté. Ah, émission, on est en train de danser, on est en train de manger, on va célébrer mariage. Mariage. Voilà. Donc, célébrer mariage. Le mariage, l'institution divine. De célébrer l'institution divine. Je parle bien de 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 l'institution divine. L'institution divine. Et il faut s'il vous plaît. Soit la première principe qu'on a été. Soit la première principe. Qu'on pousse en athée. Tu repousses en athée. Ah, pendant soit la première principe. Oh, les catés. Ah, la vérité officielle. Premier principe. Oh. Ce monde m'a quand même séqué. Merci merci beaucoup Baleine de la presse, merci beaucoup et quand tu pour ça sauter par rapport malgré Barési bazar malgré tout déjà voilà voilà l'institution divine, oh, Bible, lobby, mobile, l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Bon, c'est beaucoup, là, encore, tu mets solo, il y a mariage. Quand on dit mariage, le mariage, c'est une bénédiction. Liba, la bénédiction, hein. Bato, babala, babi, bénédiction, ça n'a liba, là. Non, mais tu m'as bato, babala. Oh, babala, légalement. Ba bénita et la saloon. Bénita et la champagne. Madame. Maman dans le bas, tu vas bala à Wanzambi. Bala, Solange Boamana, voilà. Solange Boamana, ben maman dans le bas. La prénelle de l'éternel, ben maman dans le bas. Babi, bato bala légalement, babi bénédiction ni dans un mariage. Le mariage sera conservé pour la mature. Ok? Le mariage est salama pour la mature. Le mariage est salama pour la immature. Non, jamais. Si tu es mature, osa accréditer, tu peux affecter dans le mariage. Si tu n'es pas mature, osa accréditer, tu peux attacher la mariage. Mariage, c'est comme acheter, s'il vous plaît. Tout son nom, les gars, bien. Voilà. Vous comprenez? Mariage, c'est ça pour acheter. Mariage c'est pour na moulay to pe mbinga to pe pour na famille non mariage c'est ça pour na bato baza mature bato ba prendre compréhension te bato ba prendre ya savoir vivre te bato ba yebi ko respecter ba loi na ba principe ya mutu nde ba baza digne vers vana na libala voilà c'est tout cas ko respecter ba principe na ba loi
na ba fondation libano bo vasa sur quelle base. Le mariage c'est ça la mate que bo balani parrain parrainé bino chaque jour bozonga pas pareil para catholique. Non. Vous pouvez faire l'exceptionnel, ce qui paraît. Ce qui paraît à Parina 5 mabala, 10 mabala, tous les 10 bazonga, mais faisait la différence. Bino la différence. Bino zonga, bino Parina, bino boké, bino bengano aller sans retour. C'est ça le mariage. Mariage ça que bon bon quand ah tout ça biso bien papa. Bon n'a pas papa peut-être ka so mutazo bela, to moi ça boti, to likam to son le meilleur rapport ko pe sa papa to ba maman ta mobile nga célèbre. OK té. Poinini, aux équipes bien préparés pour le mariage. Ce que l'on a comprendre, c'est qu'au mariage à Karine, dans les réseaux sociaux, pourquoi vos agitations? Boya dans mes vendre bosso, bateau tout boya. Boya bilonyo sona yo kabilo na mona na bilongi, bombe to mi mona na elongi mbunzu na mbunzu. Boya, noki. Comment expliquer vos agitations dans le mariage à mon na bino ya corporation, ya serre na bino vous savez na YouTube, c'est décevant franchement. Mais c'est des fois ça vous rend ridicule. Même on dit toujours le ridicule ne tue pas. Non. Mais c'est bien ce moment les cas comme ridicule. Je sais pas si c'est quoi le nom. Parce que moi je ne serais pas na monter ma bête na méchanceté. Soit tu m'utaniga bala. Abala, abota, ebeba. C'est pas mon problème. Regarde, vous avez la facette à YouTube. Mais maintenant, là, c'est sa vie privée. Le moment qu'on dépasse, bah, deux ans, beaucoup de niveau, mon thème, ma bé, mon non, mon ati. Oh là, mon thème, ma bé, on doit activer mon thème, ma bé, comme ça, mon thème, ma bé, le quoi crédit, le quoi giga. Soit s'il est activé, soit s'il est activé. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça que vous raisonnez, s'il vous plaît? Vous avez quel problème dans votre caboche, dans votre tête, là? Ça ne va pas, là? Sérieux, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a au fond de votre tête, au fond de votre cœur? Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi vous pensez ainsi bidon comme ça? YouTube, est-ce que le quoi bino? Moutouna tanenga tambusa vini etalika yemoko. Sur 100% ma kamezo comme ça ba visa les comme la biso ba ville lo. Eza pour ba parents na bisota. Eza ba biso en place au Québec ba banzet au Kenda. Voilà les retombées. Voilà les retombées. Ça n'a rien à voir avec les parents. Oh, maman de papa de quitter. Yo mon jeune fille au bibi na ba les 10 différents goûts. Jeune garçon bina ba maman ebele ba fille ebele ba fille ba bana ye pa mana ba tata mo ba ela ko ba mpoka ba sugar daddy e pa esongolo pakala. Mais so tamu sa vidéo na débauche, tamu sa vidéo na poloso, o le batangefa. Na ya na yo kapusa na ngefa yo kanga. Eba tangefa na poloso na pelengendu na mopotu na makeke na makembese so comme ça vidéo na makembese et ça problème bisote babé chacun portera sa propre charge. Les salis est individuel. Jamais ma cause sali à parent to pe ndeko na ba kolenga non. Soko tam sa vidéo ma be na YouTube biso to mona ko na YouTube ça biso o ba français qui toko obi ko lo ba obi ko animé obi ko sala tout obi ko sala bébé nga oni mais mission tout OK c'est bon mais la façon dont t'as fait t'as fait conduire ta vie, est-ce que c'était exemplaire? Est-ce que les gens peuvent tirer de référence chez toi? Tout ça là ce sont des questions on doit se poser. Ce qui est Karine ça m'appelle c'est ngolo au-delà de tout. Ça m'a ngolo au tala personne définition ngolo. Ngolo to grâce et pe ça m'a pas bateau ba méritati nde bango bazwa ngolo et choqué oté bateau ba méritati bateau bazaka na liste ya kozwa bola bateau ba o bazaka na liste ya ba bienté nde ça ba pesa bango ngolo bateau o société rejeta bateau société négligea bateau société pesa chanceté bateau mo kiliku plus loin maman na papa baba ndimela kati babi eloko nyeko manakati ya ye. Ce sont des gens qui ont dit que quand c'est le mois, c'est le mois, c'est génération mobimba. Yeah, tous ça la famille, tu es belle, famille, tu es outil. Moutam tabi, aïbi tumba famille na bango. Moutam tabi, aïbi ba problème ma famille na bango. Mais ceux qui ont ça ba problème, yo banda YouTube so proposer li bala, c'est ça problème bisote. Bisote silote o tambola, o bimana ba top o yo l'exé ama le bato week-end.
Ceux qui ont une chance, on va poser une question, tu veux m'épouser, si tu veux m'épouser, attends, ton tour viendra. Craindre, mon thème m'a bien, il nini, méchanceté, nini, niveau, mon thème m'a bien, Jésus, non, et comment on bangi ça? Non, non, never, never. C'est quoi le problème avec vous? Est-ce qu'on peut rester calme maintenant dans les réseaux sociaux car il ne peut pas balayer les gens inaperçus? Il faut qu'on voit le bilan. Car on a beaucoup besoin d'agitation. Bon, on a boule à vie. Bon, on a calculé papa vie. Tes papa vie en zone. Et celui en zone. Eh, il y a en zone. En zone. En zone. Ma critère est. Aux athées. Jamais. En zone. Papa vie qui coule. Papa la réalité qui coule. Oh, c'est ça, mon la carré. Oh, asa yo. Ozua. Ozua pi. Ozua. Yeah. Yo, quelle question tu veux m'épouser et traumatiser? Tu veux la traumatiser? Bon, tu as moi, s'il te plaît. Osa moi, soit bien mon néné. Batamener, bah, moi, bah, en attention. Comme ça, AVC, pas, et comme un ce soir. Kusala bongo te ya banzoto to na banzoto moko ya somo bakuyoka moto bazozwa nde bafimbu botika toshiko te banyama basangani ebele mpona ngai pagai muninga dali ya bala na ye papevi bon pesa no chance te ngolo eza vungo tala na fono parenthèse entre parenthèses vite fait. C'est quoi que trouver ngolo na miso nzambe? Place batu bazwa na facilité yo ozwa place batu bazwa na difficulté plutôt yo ozwa na facilité. Cela veut dire quoi? Na famille na bino libala ezalaka étrange. Na famille na bino ko bote ezalaka étrange. Na famille na bino ko kende poto ezalaka étrange. Na famille na bino ko va la libala plus de 50 10 ezalaka étrange. Ba comprendre que na système a fourmi au vana na libala au célébrer 20 ans de mariage, 30 ans de mariage au kolisa bano balisa pe bana ba peso ba koko. Yango nde ngolu. Yango nde ngolu. Ngolu makambo ya lola ebo yeba santu to ganga ozwanga ipembeni na yo obenganga mosali na yo nyoso yanga eza ngolu ngolu motika na yemba ngolu ebimisanga na zeba ebibisanga na lodeba yemba ngolu yemba ngolu nanga ezalaki pe pasia na ngai azindelaki nga tango naloba maloba na yo yaya nanga nasengi yo nini naluki nini mikolo nyonso yaya na ngai etudiant asengi nini na Kongo tosengi nini na Kongo toluka nini yaya nanga na YouTube oyo salanga ngolu ngapenza mezo ngaza mezo sanga ngolu na YouTube te ngape chose ba calculer nga salanga ngolu nzambe ngolu na ngai lobisa mokilité et puis ba ngokande kimia na senga ka kimia na lipambo nzamba nga kanasa nzamba kana ngolu ya nanga nasengi yo nini naluki nini mikolo blanche je te salue black on foncé je te salue aussi yaya etudiant asengi nini
na Congo na YouTube tolingi ngolu papa salanga ngolu Yesu ndo sala batu misu ngolu omoni sa batu misu makambo bakana omona te sala déclarer ngolu salanga ngolu Yesu. Oh le père des orphelins ya salanga ngolu na beledi ngolu na yo ngolu makambo alola ngolu faveur illimitée ngolu papa para bitike na bengo sanga ngolu salanga ngolu na mona ngolu na yo ndo sali karili ngolu elibala nga salanga ngolu lo mususu nga salanga ngolu lo mususu fungola ba porte inatandi na mona na vina nga bali ba bengo pana njila ofungola kanzela salela nga banzela yo na kanate abadza na kanate na mona ngolu. Revenons à notre mouton. Nga ga solo sambo oyate terrain nga oyate koplanga nzamba tala bi fio Karine baskandale so sala na YouTube mokile pesa e chance te moi bilo mususu nzamba comment ça les pas Karine eza ba kande ma injustice bato mokile parce que bino bokoma ko juger bato na pesa yemo nzamba juger biso bino bokoma ko kata ba condamnation yekuta sala kaboye yekuta sala kaboye yekuta suka kaboye parce que nzamba tala bilo nzamba il sonde le cœur et le rein nzamba tala motema nzamba tala moi ba biloba mwanza ba Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne voit pas non plus ça. Ce que Dieu voit, ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Motema nanga ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka opesa kangai yano motema na ngai ekumisa yo nakokende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka opesa kangai yano atana pasi nakotika yo te natingama nanga kakaseye otelemisaka makolo nanga esika basusu bazinda sika basusu bazinda motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka opesaka ngai yano ata namoni nzela eza molili nakobanga molili ya nzela te olakisaka ngai nzela esika basusu bazinda na mboka nanga toza kozela lisungeko utepai na yo na bomo ya bashia totatolie te yo zanlinza yo yeso yo loboko na yo bukaka bangomba ka ya bato nyoso yeko naza moto nesengo si pona kombona yo nakoyembela yo loyembwa motema nanga mai ya miso nanga ye ekomi lelo koseka oyo nazangaki lobi lelo yo ekomi yanga kolela oyo yanga ye ekomi lelo koseka yes ayo nazangaki lobi lelo yo ekomi moninga nanga ya tango nyonso seyo Yesu Nzambe awanga nakanga te uninga malamu awanga na batu te mapota mapota ya motema nanga yo kausi yango Yesu nazalaki kati na basi yo tigaki nazalaki tala bapota ya motema Karine yo kausi yango Yesu nazalaki kati na pasi yo tikaki nazalaki kati na pasi yo tikaki ngate
mai ya miso na ngai ekomi lelo kose kali foko tala nzembo oyo mai ya miso na ngai ekomi kozeka oyo nazangaki lobi libala la mwana lelo oyo ekomi moninga nanga tala mwana mwasi moko tosaki edekare na linga libala te lokuta mwasi nyonso yanga lokumu batangele mbongo de famille vanda maya miso peut-être au karina lela lobby karina akutela bakute nini na mokilo to lobaka pe na to loba kama mutete so mutakufi to loba mututa ngo mutasa en vie karina kena mboka ya orlea catch kuna akela kutana makamwa wa kana na vite bato basomba maputa libala salamate humiliation bata boke chwa ya mbo quelle humiliation humiliation ya somo ya kafu ekende zonge mate kita mwa maso na kuta nango afa to makukuna na bapoto yango kutu mibali yango wa chila motema ata muta pesa ka merci pesa na mbwa Kinshasa to na poto merci pesa na mbwa yo so ata kuta era yaka pesa elongi kenga na Karine moko ngana na baronne au fondel yaka motema ka libende te era pe motema pe mo pe zoka ka mo pe lilaka au fur et à mesure zo comme ça makasi mais tala héritier wa ta totorina te mabe ata ba boyo okole te soki ba boyo kolela ka so ba boyo so kolela déjà bolingo so ba boyo kolela pe lisusu donc soki ba le mo alelaka ba maya miso ba question qu'est-ce que je fais na ko mériter relation sérieuse ngala ko na mobali yanga moko pété ngala ko porter comment c'était des questions elle s'est posée matin midi soir ba question ba bitu na matin tongo midi pourquoi est-ce que nga pe na ko so kwa bango pété est-ce que nga pe na ko koma lo kwa bango te bango ba sala ni bana makoma ba kala makolomi balé ko anga miso mi balé maboko mi balé munoko be moko 32 dana munoko zolo mpa ba so ba parcho de singa na parcho kingo mwambe basala nini po bakoma kwa bongo sama rate laisser le temps au temps ce qui ngonga na beti okoyeba bango na misala solo kande ba bimio ba to misala ba wanga na misala lelo misala le rattrapa bango ba to misala sama bi moninga nanga ya tango nyoso seyo Yesu Nzambe awanga biso to ka adoration biso to sa bato adoration to sa ta distraction to sa na adoration to pesa Nzambe merci na makambo style la kati wa vie na biso to uti musika to uti na humiliation to uti na ba scandale somo famille ndimaka te mokile rejeta baninga ba pesa ba raison ba bike yekutu ba publier ke papa mokile seka batala tika bango ba seka ton tour viendra le panier circule encore ton tour viendra que mille tombe à ton côté que dix tombe à ta droite tu ne seras jamais atteint. Basala ba feti, c'est lui qui rit le premier, rit le dernier. Basala ba feti, c'est pas na échec na yo, mais ça va consoler yo. Babi il va ramener les années que les sauterelles ont dévoré. Tala, elle va ramener les années que les sauterelles. Tala moi ce matin ko tanga makila pendant 12 ans. Babi na biso 12 jours. Babi 12 ans, jour pour jour moi ça na tanga makila. Mokaka tani na piscine à Bethesda. Babi, quand l'eau est agitée, il faut te précipiter pour jeter. Pour boire na kaso biki. Pour sortir matanga. Babi na mona piscine à Bethesda. Atamaye ningani na nyabwakanga na chela ye. Tala. Babi na piscine à Bethesda, il fallait que mai soke ningani. Yo okoya mutaliboso wakoya ka mutaliboso na bikaka na zongi na histoire ya moi ça perd de sang pendant 12 ans balobi avanda kana makila comme neti mwana na ye suppositoire na ye abimaka nango atambolaka nango amataka nango akitaka nango avandaka nango nyonso asalaka kana nango
sikoyo on comprend donc mokili eza bongo kaka mofia ya nini ya makila jour asimbaka lokolo moloboko ya nzambe so mpe liroba ya nzambe nzambe aramena banini nyonso ya douleur esengo ne ezonga yani nzambe anga asala Karine bato bafingaki bato balobaki batraite de tous les noms baba ya kobala te ya kobota te nzambe abi te yo il faut bota mpo opesa témoignage yoza témoignage vivante. Tu dois témoigner, tu dois parler de moi chez tes potes, chez tes amis, chez qui que ce soit. Les gens, il faut que Nzamba existe. Il faut que Nzamba soit capable de changer mutu. Mutu changer Nzambe. Oh peut-être que c'est qui ne bouge jeunesse qui on est ko luka succès on luka peut-être luko yeba yeba mais le quoi Nzamba na ponio. Tu es le choix de l'Éternel. Ah, choix de l'Éternel bazar. Ba choix de l'Éternel le roi ba déclaré ba choix éternel. Et bien, ça m'a dit que bio to na ko sekisa au moment opportun. Zano presse, ko zano presse zano ka après. Ko zano presse te ko ba bongi siko ba bangi sote yo po bonga. Ba bongi siko. Ba bangi sote de carré yo po bonga. Ça veut dire que ba balaka liboso ba bangi sa le pe carré na obala. Ba to ba bota liboso ba bangi sote yo po bota le carré na abota. Apesa mwana na mokili. Oyo bata bente kala bota na misa mobile alela mobile na misto inge zoka degré c'est ça zoka degré makambo ndezo kendele avançons abongolaka makambo oyo yanga abongolaka makambo abongolaka makambo oyo yanga